Donc oyo ezali village Trinidadi. Village Trinidadi kaka ndenge ezalaka toza na kati ya village Trinidadi bomoni likolo kuna bakomi staff pesa ntango. Donc pesa ntango donc musique awa koda ma satellite donc nayebi te ko. Donc oyo eza village Trinidadi mboka oyo donc soki bandimi oseke ozali na kati ya masolo. Donc ndenge bandima na bango pena Ibrahim ya Nzambe na nyonso ya ma Charlotte Pigeon Vert. Donc oyo tozomona awa yoka pesa ntango ndenge bakoma ye mama na ngai pesa ntango partout. Donc mankambo eza musique donc nayebi te quoi. Donc so tala ba anti-flamme na kati ya village Trinidadi nayebi te quoi ba anaconda nayebi te quoi. Donc nayebi te quoi DBS bazawa nayebi te quoi ba petit king nayebi te quoi. Donc nayebi te quoi. Satellite donc na kati ya pesa ntango donc so zate donc eza musique quoi. Balobi o pesa ntango donc eza vraiment journée ba maman kaka ndenge ezalaka saison image ya filmer ngai ouais les amis de Londres ben c'est pas trop donc parce que vous allez bambote belé Ibrahim Nzambe na nyonso donc ya ma Charlotte Pigeon Vert ben c'est pas trop donc balobi lelo ezalaki bena février donc journée de la femme quand on est à la rapport à maman parce que vous allez à dîner en moi donc on a invité son oncle Banini donc Marine Tumba n'a dit que on l'attaque les potes à lobby n'a dit que ma Charlotte Pigeon Vert on l'attaque les potes à lobby donc aux amants on a bino le 7 à tout parce que vous allez à Miss Kitoko donc Claude Maloba Claude Mignon n'a invité son oncle Banini PDG Manje Coco. Donc Londres mobimba staff bato bosani binoté bana pesa ntango toza toujours lelo tozalaki toujours na style ya l'époque à ndenge zalaka bana mai tuna bapala mais na kende kotala moko su ya pesa ntango satellite pour lelo ça fait un mois depuis to ndaki père na biso un mois zaki lelo pour mona pesa satellite pour comprendre que artiste pesa ntango azali donc mankambo oyo je suis à Ibrahim Nzambe na nyonso donc yo ozali toujours papa ya bana oyebi ndenge nini okochaka bana na yo coaching na yo eza bien donc yango wana quoi Tony Twing Gogan Yvonne Sodake donc bino tu na kati ya pesa ntango boza toujours amisi kitoko na bosani te Marie Claire Sekela Malaika limite tata mwasi nayebi te kwa Charles Mbongo na Mbongo donc bino tu pesa ntango eza ya bino donc pesa ntango eza ya bino Yvonne Todake donc nayebi te sono lobani Claude Maloba Claude Mignon donc satellite yeyo artiste a pesa ntango pour le barreau des athées quoi yeah quand l'esprit tout expliqué quoi que tu m'as dit ça dit il y a des lots ça fait un mois et qui n'a pas été le 9 février, le 9 mars, ça fait déjà un mois. Ça dit que tu es là, il est là, trop. Tout ça, c'est avec des cœurs toujours dans les quoi. Dans la photo. Ça dit que souvent, on va mal parce que je suis toujours stressé quoi. Ouais. Ibrahim t'appelle un peu solidaire, un peu de tout. Nabi que ça, t'as ça, yo. Tu as un systématique au sol là-bas. Ma Charlotte, c'est ma Charlotte. Nabi Pigeon jaune. Pigeon vert. Jean Verde, dans la mission, il y a le bateau tout ça. Soleil, yo, nabi que mon frère nous l'obéit mon ami, mini ne va n'arriver. Ma Charlotte, Jean Verde, nabi que le baiser a bien non. C'est des choses à l'air en langue naturelle qui est le même disparu. On a pas na belle banane qui nous. C'est dit que belle madame de danger. Nabi que donc Francis Bombo Marie Claire c'est que la Malaika. C'est que la Malaika. Yvonne Todake. Donc bango tout on a ça dit que nabi que le faut tomber. Ni tata moi si balata ba maputa. Tata il puta quoi. Bisbe de la maputa nenga. Marie Claire c'est que la Malaika. Nabi que ezaki dega. Donc la bisbe de ça tout ça temps toujours en forme. Dans le bateau là. Ibrahim Nzambe na nyonso leader na dit que on est là. Satellite c'est cela. Nabi que délai au parti ali nabi que ça la rama solo na ménage. Grand pote José vraiment na Londres satellite yeyo. Si. Ami Kitoko satellite yeyo. Donc tozalaki na mawa. Aussi pour la père na biso ça fait un mois déjà moyo. Donc moi na moi ici pour la metso pesa ntango toujours en forme. Donc on a beau sanité ami na ngai
kaka ndenge ezalaka le best Lukombo le best Lukombo oyo eza village Trinidad donc cameraman yaka non na image za likolo omona bakomi staff pesa ntango donc awa si bandima donc awa soki bandimi oseke pesa ntango donc danger pesa ntango akota déjà na kati ya village Trinidad yaka na yawa village Trinidad donc awa soki okota seke danger balusa kotoyo pesa ntango bien signé Ibrahim Nzambe na nyonso ma Charlotte Pigeon Vert donc amisi kitoko makambo apesa ntango kafu na kafu donc moi de la femme au pour la maman donc de secteur trop bas à Londres donc il y a bien un mois là quoi donc ciao minga olobezate donc bye vraiment quoi mais to bo sanité makambo ezaka musique satellite azali wa petit king azali wa donc Ibrahim Nzambe na nyonso il faut que satellite oyo ka petit king mais oyo ça ba œuvre oyo eza toujours pour la mutu oyo isaki nga wala mais eza na ndenge système bolingo napesaki mona mwasi oyo sirema na banzaki bolingo mpe bisengo nga na ye lelo yo bebisi mama bongisi ezaleli kitoko elakisi libala te Ibrahim Nzambe ma Charlotte donc makambo Jean Verte makambo za musique yango quoi ça mingo lobeza te Ibrahim Nzambe na nyonso makambo kafo za na pesa ntango donc ba bonne fête toujours na maman et ma Charlotte et Jean Verte mimi tata mwasi Yvonne Todake donc bino na habité quoi donc na habité quoi bibi chez Moussamba maman na Naomi na habité quoi donc na habité quoi donc boleki vraiment belé na Londres donc pesa ntango donc tolingi bino trop donc alaka songalela bino donc toza vraiment ya bino quoi donc na habité sur na lobanini posa dona Lille PDG Manchekoko na habité donc babi bino ne ba témoin ya makambo oyo Monique Chama na Elise Chama donc na habité quoi staff de London mobimba donc mbote ya trop donc ba Jérémia donc bosa vraiment belé donc ba o ba donc ba o ba te donc à suivre makambo se belé donc ciao bye